Bena Congo, déjà, Komogogo, nous n'est génial. Bena Congo, Bena, c'est bon, Congo, dans la co, dans le ko et le goloba, oui, c'est le cola. Ngo, le goloba, il y a autre le Imana, Amina, Amen, il y a autre le Bunzi, l'impénétrable, l'insondable, Maman, Maman innommable, Obangala Balobarangoya, Ngoudi. Donc, Ben à Congo, le goloba, Batou, comme le soleil caché. Ou en d'autres termes, on a la peine en haut, Kimbaoudia Bunzi, Kimbaoudia Amina. Kimaudia Imana, Kimaudia Tatamana. Donc il y a un bengi Bena. Donc Yemoko Takimaudia Ipsanga, lorsque Bena Congo nous a fondé la Paris, on a pu s'en recomboire. Alors, Bena Congo est une méga plateforme. Une méga plateforme confessionnelle, spirituelle, traditionnelle, où ils allaient regrouper Katinango, ma plateforme confessionnelle et non confessionnelle. Non confessionnelle, bateau, bazar la carte de développement, les bazar la carte de Congo, panafricain, où bazar nous donner des veilles de conscience, des veilles de conscience où ils allaient na Matadi, maman la biso Mangituku, Azokamba, la maman Jeannette, la maman Papi. Donc c'est aussi une grande association de l'éveil de conscience. La zone militaire a un patrimoine, un site historique, un bichot de mémoire, un cimetière et autres. Nous avons une association de chef coutumier, Zanakati, au Bazanakati à Bena Congo, tel que au Tchangala, à Zokamba. Nous allons payer la Mangomba et payer la confession, il y a minene, au grand nous avons Boupia, Bazanakati. Papa Mamona, Bambuta Diana, Bambuta Labiso Mwanda, Bazala ma plateforme, donc Bazala ma confessionnel à ma casse, Bazala Kati. Nous avons la KBK, où ils allaient pour Sangisa, roi, traditionnel, et chef religieux, où ils ont mis Papa Bonheur Makiadi. Donc Bena Congo, ils ont monnaie. Bena Congo, vous serez surpris. Bena Congo est un institut théologique traditionnel de Kimbuza. Parce qu'on a voulu quand même couper sa Kimbuza valeur. Parce que nous avons compris qu'on a ces problèmes-là, on doit reconnaître ça. Nous avons un manque qui a connaissance historique en Saranate. Il y a ces grandes cacophonies dans le monde à Bamouza. Donc, raison pour laquelle il fallait quand même une institut. Théologie traditionnelle. Bena Congo, ils ont une école, il y a Manoa, ils ont la Kati. Et il y a Rosaganate, des gens qui veulent aussi apprendre la Kabbalah. Parce que quand on dit, là maintenant je vais créer une polémique. Moi j'ai beaucoup de polémiques la Kati. Tant qu'on va parler de Kabbalah, on va dire, oh, non, Kabbalah, Kabbalah, on va recevoir, réception. Il y a même Mayakanabiso. Mayaka, Yaka c'est recevoir quoi? Le ma c'est quoi? Les 4 éléments manifestés. Recevoir le fait, donc redevenir le fait, c'est s'auto-réhabiliter. Donc il y a un moment même pour l'interprétation à sens unique. Donc quand on dit Mayaka, il y a un moment où on va venir Kabbalah, recevoir, être initié, donc apprendre une connaissance. Même Kimbuza c'est la Kabbalah aussi. Parce que vous êtes là pour apprendre. Donc, après, ils ont Kabbalah, ils ont je dis un nom générique. Et puis, ça va sens émêlé. Donc, il ne faut pas apprendre ça. Donc, Bena Congo, Yangowana, c'est une grande école. Et puis, pour finir, Bena Congo, ils ont le royaume. Par contre, on a vu sur Malobaki, Toto est là, vous, tout cas, Kumba, Bankoulou. D'abord, quand on a besoin de religion, de l'église, et qui nous c'est un problème parce que l'église est bimi, la religion est bimi, il y a une cacophonie. Mais Bena Congo est un royaume, il y a un licolo, il y a un kamami, il y a un Congo,
Donc quand on dit Makongo Ntinu, et nous on va Nzambe Katina Mokili. Et tant que tu as un Ntinu, même quand on a tout ça la télévision, tu as vu, Ntinu Tchike va tout dans le bini. Donc on doit finir Nzambe, tu reconnais à moi comme étant Nzambe. Donc na Congo, ils allaient Bongo, ils allaient royaume. Parce que la carte est un royaume, parce que Makambo Beba qui est un royaume, et Makambo Zoma est un royaume. Donc on suit que ça a pour réussir sa bino. Soit dans l'histoire de l'humanité, pour le monde c'est Constantin qui a fait éloge à Jésus pour le loi Zalaboui, avec l'édit Constantin pour la création de l'église catholique. Donc, si on dans l'histoire de l'Égypte antique, du Congo antique, de nos ancêtres, vous verrez que c'est les pharaons Akhenaton, qui ont dans le sur le monothéisme. À lui, vous devez adorer Ra, le soleil. Et quand vous allez encore dans l'histoire du Congo, c'est Léopold D. À vous, pasteur et prêtre blanc, il y a l'histoire de Jésus Batfoumaté. Et quand on remonte dans l'histoire du Congo, il y a Ikimbangu, un Kazi Congo, Siki Congo, le prince Ntsundi, donc, Azam Fumu Ntsundi, il y a même les sous où est la révolution et la libération. Donc, l'isolo ya Bonzambe, dans l'ordre cosmogonique Congo, tous allés dans Nzambe, tous en roi, et puis tous en population. Donc, ils ont un roi. Makambo bino ba religieux, ba chaise spirituelle, ba betaka, ils ont un solo national ba roi. Pour que l'on a un coup de donc il va là Léopold. Ah, monsieur Léopold. Pourquoi tu as fait ça? Non, on a besoin de caoutchouc. Et on a ça, il faut pas Akhenaton. Non, mais ils ont un solo à roi dans Nzambe. Parce que Nzambe, on a un cimetière et on a un ancêtre. Voilà. C'est ça, bien avant. Je pense que l'explication m'a révélé. Il y a bino bato bolanda biso bato maïli bazeli on comprend. Mais ngape na robakisa liloba mosusu po ba mfumu pe place bazali bon pe bala mango. D'abord, tant que le na Congo qui veut dire bana ya Congo. Congo eza Congo pe ya Nzambe. Donc bana ya Nzambe. Alors tant que babengi yo bana ya mutona sikoza lokola mutuna donc au comité toza mutuana que le gouvernement n'emploie à Zango. Donc Zambia mutu alingaba bisanga mutu azala na bolingo mutalingaba umoko. Bena Congo parmi ma vision ba projet ko toza na toza na besoin pe toza toujours umoko pour ebele déjà ba koti kati na biso toza tellement ebele ba confessionnel de donc na mutu to kotana te ba to simba pa pe to ba mais bakbaye bango te poto na biso ko loba mingi to lobi mongebeti photo loba na yebi ke ba munze belé lisusu bozana mikanda te mais voilà besoin osangana na bato ba munze alors eza faiblesse te eza réalité ndenge mambo etambolaka tozala porte eza ouverte mpona bino nyonso et so bana besoin ya kosalire tozala po tosangana po baprojet ebele efirme eza ebele biso l'objectif est pour restaurer aux mabélé na biso. Autobengi vision Congo, royaume Congo, qui veut dire Tinkulu na biso et zonga le lenge ba Congo na biso basale na. Yango moto comme Congo on tino yebi ya toto ya mfuto ba Congo ya banko. Qui veut dire mabélé na biso et c'est les zonga le lenge ba Congo na biso batambo sa pe basale. Le zonga à travers éveil, il y a conscience. Il y a la réveil. Il y a réveil. Tout le monde a la réveil. Alors, réveil, on a des appropriations. Tout le monde a le parce que le département est belé. Il y a le tourisme, il y a la visite, il y a l'autre. Rêve, sur le côté des réseaux sociaux partout. Tout le monde a même un compte sur TikTok. Dans la vidéo, on a visité Matambamba. Place maman a besoin qui disait beaucoup d'années dans le et mon numéro partout. Donc, ils ont dit, mon il y a un département, au biso dans la projet de il y a une université. Donc, tous les domaines, même côté développement, il y a un bilan, il y a un bilan, pour tout ça, déjà, il y a un cimetière. Cela ne veut pas dire qu'il y a un tiki pour continuer. Et bien, nous avons sur l'unité, on a besoin de savoir pour former le beaucoup et sur le malin. Donc, on a une polémique, le problème est que nous avons la polémique.
toloba pour la polémique, toloba pour la bonne marche ya mabele na biso. Donc voilà, même si nous chiquons ba toloba, m'appelle les bonabino fuma kesi na toloba ba fumi ke bazali wa bazala mano. Matondo mingi na timu chikefa et puis na fuma kesi parce que oyo nyonso presque nakokaki koloba namoni ntino alobi yango namoni mpe fumumaki ese alimboli yango mpe lisusu bien nakoyebisa na bato kaka mpo ebele bazalaka na confusion ya kombo tobengaka benakongo il faut boyeba yango kombo benakongo soki okei na bakonke lisusu oye okomona bazoloba bena soki oye na lingala okoyoka bazoloba bana soki okamati okei na swahili okoyoka bazoki lisusu na bena soki oye na kasai okoyoka bazoloba lisusu bana yango wana omoni nani meme tyala mwana aloba bana beto bamu kasai donc limonakisa bana ya kasai par exemple donc soki okei okoya komona na 4 langue nationale biso nyonso tu tosangani na eloko moko na kombo moko yango mpe ezosala na premièrement vibration ya kombo wana et puis de deux ntango tozoloba benakongo toza kokende idée na biso vision na biso ezali mosika mpona totala oyo ezali kongo ya lobi tinu chikeva auti oyemba nzembo moko ya malamu mpe ya kitoko alobi totoyela futuka pumbano ya makulu omoni mabele na biso il faut ezonga lolenge oyoyo bakoko bakanisaki yango alors po tozonga bongo yango wana mpo babengo benakongo il faut oincarne mo bacertaine valeur moko e bavaleur wana yango tobengi yango kimuntu omoni teka ntango tozokola soki osali makambo ya mabe papa koloba mwana ya yakele muntu ve po ozala bavaleur ya kimuntu wana te partout soki okei okomona bakoyebisa yo bana nde bazalaka espoir ya avenir ya lobi même ata na libala soki oboti omona opesi espoir moko ya molai lisusu mpona libala yango wana tozosenga oyo nyonso ayebi aza koincarne bavaleur wana oyo nyonso azali na connaissance moko oyo ekoki kopermettre biso tokende liboso tosengi na bino boyebi baréférence boyebi bisika tozali tokutana tovanda autour d'une table mpona topromouvoir oyo ezali kibiso kibomuntu kongo ya lobi ezonga mpe etambola ndenge bakoko balingi kokamisa matondo na pesi matondo epai ya tini chikeva epai ya fumu makiesi oyo chef oyoke nami kobenga ye papa honneur nanga poso na ngai naza na oyo nakoki koloba te likolo ya oyo bango balobi parce que nyonso ya malamu eselobami mais à titre de rappel okoplace eloko moko ya motuya likolo ya benakongo ezwi mokoko to fondement likolo ya bacoloration misato to bapilier to bisimbeli misato ya liboso ezali bavaler oyo tobungisi ya mibale ezali identité oyo tobungisi ya misato ezali bosomi oyo tobungisi to liberté sur le plan spirituel oyo bakongomani nyonso babungisi me lelo nakopesa mbela epai ya bandeko ngai likolo ya bacoloration misato ntango kozotala benakongo oyo ezali bende na bakonjo misato to bakulu misato bafandi awa osengeli koyeba biloko mine liboso benakongo eza rétroviseur bakumbi mituka baza na miso ya kotala nsima te nsima elakisi histoire ya bakoko na biso bafoniki mbangu bango matuka vita me tomonaka nsima ntango totalaka rétroviseur mokumbi oyo ayebi kosalela rétroviseur te aza mokumbi azokenga likunga lelo oyo soki tolingi toyeba bavaler ya bokoko na biso
esika ebandaki po tokende na yango esika ezali kokende na bolingo na ndenge mpe bango batikelaki biso mibeko mpe mitinda fo mpe bakosala rétroviseur rétroviseur elingi koloba nini mpe na Congo wala pourquoi omoni tino tikeba omakiese na chef de développement balobi porte eza ouvert mpona moto nyonso ya mibale mpe na Congo eza kaka rétroviseur te eza mpe miroir oyo tobengaka kitalatala nasepelaka mingi na soki po batiaka liboso ya talatala qui c'est la perfection c'est-à-dire ntango mitali na talatala omoni ke awa mwa eloko boye ezangaki nango kosala mwa boye ezobongisa yo e na Congo eza kitalatala po ezopesa bavaler po ntango moto amitali amoni ke ngai fo nazala boye ekolongola biso na bilobaloba ekolongola biso na matongi ekolongola biso na kobikweyisa ya komona ke toza likolo ya basusu parce que na bavaler ya kibomuntu komikitisa nde etombolaka ekolo lelo ekolo na biso mawa mpe mpasi eza ke mutu nyonso aza général me tomeka kokanisa meme na armée soki bango nyonso bazalaki bagénéraux nga na kopesa ordre pour ke makambo etambola molongo voilà pourquoi e na Congo lelo ezali koexiste ya misato kolongola likambo ekende na Congo eza rétroviseur eza miroir me na Congo eza force oyo eforgeaka caractère ya bato c'est-à-dire nyonso moto alingi kosala dans la personne ya force yango eza mpe na Congo lelo soki tolingi tokóma esika tolingi kokóma sur le plan politique sur le plan gouvernance et puis sur le plan ya tradition tobongisa mateya na biso po tozwa force na na Congo totela mpe na Congo epuis mpona kosukisa alingi koloba likambo ya motuya likolo ya miroir likolo ya rétroviseur mpe likolo ya force mpe na Congo eza sel mboka oyo Congo eza nzete pour que etelema eza na besoin elia biloko ya nzete babengaka yango sel lelo soki Congo ezokende place esengi po ekende te c'est parce que bilei oyo na Congo alambi nanu Congo ele yango alors bangunda nyonso mangomba nyonso ya molimo mpe ya mpeve tozonga likolo ya Congo po Congo na identité na biso mpe na Congo bana banzambe soki toza bana ya banzambe tokotosa mbela mpe tokolia bilei oyo mpe na Congo abongisi mpona biso matondo mpona maloba kopesaki nga mpona kokoloba mokuse mpona mpe na Congo. Merci.